Boza ebele bozo landa biso na magazine chrétienne na Lingala to pesi bino mbote pe to tombeli bino mobu elamu. Tozali kofongola na manaka oyo. Ebandaki lobby dimanche 15 janvier 2023 na Mangembo Kalamu séminaire spécial des prémices 2023 et longona mobate lipate Delis Mwamba ya Mangembo Kalamu na mobate lipate Deboul Kanku ya Mangembo Mwanda. Milulu yango ekosila dimanche 22 janvier 2023 na adresse Semoko 4e mairie numéro 34 bis na quartier Kimbangu commune ya Kalamu Boyei Malamu. Clôture ya deuxième semaine na Mangembo Bandalungwa saison des prémices et les Kakindengenini Bolanda. Ancien Christian Kavulu Yende azalaki na clôture ya deuxième semaine ya saison de prémices 2023 na église ya Mangembo Bandalungwa. Ezalaki mokolo ya Lomingo le 15 janvier 2023. Bongo na mateya na ye alobelaki mingi makambo oyo etali récupération pe élargissement. Bon, message là, point dans le bosso zaki, tozolobela récupération, tozolobela élargissement. Donc premier message ça, pour na biso bananzambe récupération ezate en dehors à Jésus-Christ. Parce que ndenge totali Israël ezaki prisonnier, ya roi Nabucodonosor. Il fallait roi moko azali kolo ya Nabucodonosor aya pour apesa ba liberté. Ba liberté mso ko utaka pa mukonzi moko waza bokonzi moko alikolo. Dans Netibiso, tu as vu que l'humanité a été soumise à Satana. Donc il faut que nous à Satana à pouvoir kokangola biso. Or Bible l'explique que Yesu ana kombo o eleki ba kombo nyonso na likolo. Donc aza likolo ya Satan. Donc récupération même saison na kati ya Yesu. Donc il faut que nous toi s'assurer en 2023 ka yamba Yesu. Donc mokonzi pe mobikisi premier point. Deuxième point tobi récupération et ça la makana naïveté. Faut pas être naïf. Net to money. Bato bazali na mboka Israël. Bazo ki déjà mabele là. Bazo ça va que non. Bisona bino tokotonga. Heureusement bana Israël bazali ki misuga. Vite. Tokotonga na bino te. Bisonde tokotonga. Mambele na biso to salara. Et puis ba langage na bango. Donc net bino biso beto besa ba sacrifice. Ba langage ba sacrifice. Ba langage ba hôtel. Ba langage nzambe. Donc ba lobela bango. Eloko bango balingaka. Pe balinga. Mais et pourtant la Bible présentait bon les bandits, baza ba ennemi. Donc ennemi no akoya, ayebi lo royo linga. Ayebi que yo lo sambela ba beto ba blora ya sambela. So linga bala, beto lo ba blora bala. A côté lo ndenga bala. O so linga la bite ba voiture. Royelo na ndenga voiture aya asasao. Donc faut pas so mutaye lo likambo yo lingi. Le roi surtout basé on a besoin de l'église va mariage. Le roi frère avec l'autre bête copain copine les raté ma bête nini. Ndeko na ngai 2023 oyo ezambula oyo ya kozwa oyo nyonso tobungisaki kasi liboso zala na Yesu Masiya po obika récupération na bomoi na yo yamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi na yo po olonga. Milulu ya saison des prémices ezako kobaka kana Mangembo Bandalungwa ancien Christian Kavulu alobi na micro ya Rachel Mafitidi. Saison de prémices 2023 na église ya Mangembo Bandalungwa ezako kobakaka. Ancien Christian Kavulu abengisi bandeko nyonso na milulu oyo pe abakisi lisusu sambela pona libota na yo yo moko po bolonga. Troisième semaine Foroya. Parce que on a s'appelle na bana Israël ce n'est pas à vous et à nous de bâtir, c'est à nous. Donc la responsabilité na biso. Muto ko telo jeûner prière azate. On te ressemble lo bien pour na banano azate. La habité là sur ancien pour na ngako nga semaine o balé les gars na sambel na mutu mususu te na église à part ngai na famille na ngai. Donc te ressemble là yo bien le roi yo moko azate. Zo makasi na yo telema ya na église nzamba revisiter. Na église ya Mangembo Bandalungwa janvier oyo tokola la te tokoki la pe tokobonde la pon Nzambe azwa contrôle ya mbula mobimba pamba te elonga ezali eteni na biso. Pasteur Isdon Sumbu ya église clinique charismatique alobi na tina ya ba programme ya ba kilti na bango. Nathalie Atatama azalaki kuna. Église évangélique clinique charismatique et bomisi pona bana nyoso ya limete pe ya nzinga ba programme oyo pona ba culte na bango bolanda révérend Isidore Sumbu na élément oyo tozaka na culte ba culte mardi jeudi na dimanche
Alors mardi, là j'ai dit que tu développes un système, il y a 2 cultes. Mardi, tu as 2 cultes. Premier culte est bandit de 16h à 18h moins 5. Le deuxième culte est bandit 18h juste à 20h juste. Église évangélique clinique charismatique est allée située dans avenue Mombele numéro 69 dans quartier Mombele dans commune Alimete. Et référence est allée à Recapela na Yolo so komi wana otuni avenue Mombele za wapi na kati ya Mombele ba olakisa yo zali sika obonga yo oyo fandaka na Limete esika ya kosambela nzambe yango oyo yeba ete nzambe balukaka ye mpona ntina ya baproblème nyonso ya bomoi na biso tika ete nzambe ya papa Isidore Nsumbu apambola bino. Responsable ya domaine ya bakilti ya église ya Mangembo Bandal apesi biso ba détail ya mabondeli ndenge nini elekaka kuna bolandaye. Église de Mangembo Bandalungwa etieli biso banana nzambe ba programme ya mabondeli lokola ba chaîne de prière pe mabondeli oyo babengaka Peniel. Boyoka ancien Firmin Kusaka. En église de Mangembo, la prière c'est quelque chose d'une grande importance dans notre église. Parce que l'église de Mangembo est bandaka groupe de prière. Il y a une prière, ils ont la valeur ma casse quand l'église de Bisso. Alors, le programme de Bisso est lundi. Je parle de chaîne de prière. Chaîne de prière est lundi. De 18h à 20h dans Sion l'église. Jeudi de 8h à 12h et samedi de l'église. Mais tout ce la chaîne de prière, ça c'est la prière pour tout le monde. Vous appelez la Peniel. Et ça prière spécialisée. Pour avoir cas, c'est compliqué. Ça s'appelle lundi, mais 18h et correction, de 16h à 18h. Et puis jeudi de 16h à 18h. Ça un cas particulier, mais par la prière toujours. Mais aussi, ton programme n'a pas de délivrance. Ton programme, c'est un programme fixe, mais il y a ceux qui ont cas, de ton programme prière, il y a délivrance. Losambo efutaka po awa na église Mangembo Bandal matatoli oyo emonisamaka na mabondeli eza ebele ndekonanga toya kobondela po tolonga satana. Ancien Firmin Kusaka abengisi bandeko nyonso na ba chaîne de prière pe na ba programme susu ya mabondeli o elekaka kuna na Mangembo Bandalunga. Patrick Iso azalaki wana. Ancien Firmin Kusaka, responsable de domaine à prière na église Mangembo Bandalungwa, abengisi bandeko nyonso ya bandal pe ya nzinga na ba programme ya ba prière oyo elekaka kuna poso nyonso. Boyoka ye ndenge alobi. Batali boso ba oyo ba la tante. Complètement bouché la tante. Faites très attention. Manquer de temps c'est une distraction au diable imposé bateau. Avoir le temps, mais aux kilos, c'est une autre façon de distraire le bac. Nous avons Bible lobby, celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Qui s'y a souffrance et sa prière? Au nom de Jésus, bien sûr. Parce que ceux qui ont un problème, tu ne peux pas exposer ce problème à Dieu. Il est même écrit, Dieu cherche dans une nation, pour sauver toute une nation, toute une famille. Il faut faire partie de Batamaye pour sauver toute la nation par la prière. Église Mangembo Bandalungwa, Izomi na avenue Boula numéro 1 bis, na commune Bandalungwa, Yakandeko, Awande, Tobukaka, Baitumbelo, Yabondoki. Yes! Prophète Joël Ikwapa na prophète Eli Loto bango pe balobi na tina na magazine chrétienne na Lingala bolanda ndenge balobi. Moyembi nankolo prophète Joël Ikwapa na prophète Eli Loto yepe moyembi nankolo ba encourager batu nyonso pona kolanda magazine chrétienne na Lingala. Boyoka ndenge balobi. Nazo invité biso to landa magazine oyo ezo pambola pe ko pambola biso magazine chrétienne en Lingala. C'est pour nous les chantres, pour les hommes de Dieu que nous sommes, pour la biso bana nzambe,
c'est une bonne plateforme et pas wapi ça va publicité, ça va promotion et même nous allons faire passer les prédications afin de bénir tous les chrétiens partout dans le monde. OK, bana nyonso ya Kinshasa bandeko nyonso yo bolingaka makambo nzambe. Magazine chrétienne na lingala yango ebandi. Soko lingi eloko zo sala. Et comme la ba congolais na ba kinoise na facilité landaka magazine chrétienne. Magazine chrétienne à Lingala elekaka chaque lundi, mercredi et vendredi na ngonga ya 20h na chaîne Vert Pâturage Télévision. Kasi na YouTube eza na chaîne MCL TV bolanda kunande bokosepela. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso elinko lobaki magazine chrétienne ekomi na suka. Mais kasi tolanda nanu vexé 10 jours. Bozalaki ebele liboso itando eke pona kolanda magazine na mino chrétienne na lingala to komi na suka meto kobosa na rate koyebisa bino bo continuer ko aimer pe ko liker na chaîne YouTube oiza MCL TV kuna nde bokozala décider parce que ba notification ezoya na ba surprise ebele mais surtout merci na confiance au bozo sala biso to suki a pona le lopete bino à la prochaine bye bye.